Pokozo salanyo sonde poto kabwana ben Willy le Gabonais Obosani kozali nyonso nanga ose Moïse de la presse. Donc tant que makambo ezo vide nde ba comprendre Charlie Matera na deuxième position après match facile quoi. Obanga te. Nani to obanga. Bouti match facile. Raté na terrain. Bobangi te boya sur na décollage. Ozo bo mekelo mo be simba te botika te. Ozo mona te ke non ba bloko bi na fila salango za passi pour Materazzi salango le la musique. Nathan on a déjà Maestro Fabrice Alobaga. Charlie Matera, que Dieu vous bénisse. Bénédiction donc ce va passer da bénédiction bon on sait que c'est pour du bon. Et ça sous maramouté que obatsa sous le boko se pendere. Pona kokanga poko batiaka mokwana motembo topendo side kasi Ben Williams lisinga mayele. Bina filé ba avion. Charlie Materazzi bina filé ba concert grave ba plein ya dégâts. Ba maluko etonde ba bukana ba bandal ba bukana ba kasavu kolobate. Non ezabo ngote ezanini ezake omoni ndeto solabwe. Ngana yo défendre ka mon président Charlie Matera. Soto bito te misabala mike baza to timbala mike atatu ko benga ta pecho na télé mi to bise yema sonse mabina fila ko beta. Mais so se yema nzela Materazzi yebite. Charlie Materazzi auti na Villanova. Ngana yo to yebike non moi rankine ezalaki entre président Maestro na le président Fally Ipupa. Mais kolongwana na Villanova ele ayembata papa na ye Charlie Materazzi a koti morceau ya Fally Ipupa na nzembo na ye. Au moins te que non a cause benediction papa nene à partir de là ne papa me dira que quelle est votre relation entre Mateur Musique et orchestre ya Robino Mundi pour le moment? Mbo lingwe salema pwe vanda na motema Oscar Maritu pwe vanda na motema Eligiana nga ya suga ye pa inayo Esiga moto kufaga bato bazanga gade yoka mawa. Yo a un orchestre, évite que notre président na Oma Mikolo na Robino Mundi Bubazo benana à propos ya maramu ya président na comme azune part ya fait rigola. Ya lobi que na Robino Mundi ba combien poli ko manquer ba vie. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. On peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Les problèmes qu'il y a de tomber, de ne pas vouloir s'élever. Bonjour, bonsoir à fidèles internautes des www.congodialogue.tv. Merci d'être là, branché scotché. De vos postes récepteurs pour suivre cette émission Terra Nova. L'émission est toujours présentée par moi, votre humble serviteur que je suis, le bâton de Moïse. Appelez-moi comme ça, Moïse de la presse congolaise. Autrement dit, Nzambe na bangoto. Moutabane sa histoire Nzambala, la presse à Congo, c'est moi. Donc ça vous mentir. Oh bayebi. Donc là, je tiens à remercier tout le monde. Je tiens derrière la caméra. Starly Lima, merci à toi également, maman Francine Ngembe, donc trois fois beauté, donc Francine Ngembe, la beauté suprême. Merci à toi, maman Francine Ngembe. Merci également à tous les abonnés de cette chaîne. Beaucoup continuent à s'abonner. Donc avant de commencer cette émission, j'ai un message à vous dire. Donc le message est ceci. Donc respectez les règles d'hygiène. Tout le monde, surtout que tous en maladie, moroboué, oyo, ezo, boma. Vraiment, les Obama, partout dans le monde, les Obama. Alors, faites comme moi. Hein? Donc, respectez les gestes barrières. Donc, on a respect na bino na coach na télévision. Donc, c'est ça. Donc, yango yo. Sukola maboko na yo, avo pesa mutu. Mutu mona zana invité dans 1 mètre. Moi, 1 mètre, ça la bien. Dans 1 mètre déjà. Donc, to sukol maboko na yo 20. Après 20 secondes, après 20 minutes plutôt, après 20 minutes de school, après 20 minutes de school, ça va bien. Et puis respecter, au moi cache na ça va bien pour na malade na biso to bien coronavirus et la bisoté.
Fidèle internaute, je suis passé dans ces plateaux aujourd'hui. Je suis accompagné d'un artiste. C'est un artiste comédien, c'est un artiste musicien plutôt. Il fait bien son travail. C'est un artiste musicien. Le chef d'orchestre de Mater Musique de Materazzi, Charlie 6 étoiles Materazzi. Il s'appelle Trois Fayanga. Je suis avec lui. C'est avec lui qu'on va décortiquer cette émission. On va dévoiler le secret qui est déjà caché. Donc, c'est avec lui. Donc, je vous laisse le temps de suivre mon invité. Il est ici avec moi. Bonjour, Trois Fayanga. Bonjour Moïse de la presse et puis bonjour Nabatutu Bolanda Bisso. Je salue aussi mon président Charlie Mater à 7 étoiles. Motona décollage. Merci beaucoup Charlie Materazzi 7 étoiles. Merci à toi Hervé Kachama. Merci à toi Biro Mobimana Monia Boule Mukuna Wetu. Merci Nayo. Merci également na Moro Sande Mbapa na Joyce. Merci Nayo. Merci à ma petite chérie que j'aime beaucoup, la baby Angelica Lamba. Moi c'est Kitoko, la fille qui donne la lumière. Salut à toi. Donc moi on a évité la robe, la kilote. Et également maître donc Namonio Valobi ce côté aussi manga la kasavu ba donc komera na côté maître Azalia. Trois Fayanga. Tout yambio le long émission Terra Nova et puis na chaîne Congo Dialogue. Bato ba yebioté c'est la première fois ba yebayo. Mais moi je préfère mieux va découvrir on a pas découvrir na moi nuance moi ça la moi bien. Pourquoi sala nyonso nde poto kabwana ben Willy le Gabonais obosani kozali nyonso nanga ose Moïse de la presse nalela 410 bemingi bengo efasolo lela mama pona kokanga Poko batiaka mokwana motambo topendo side kasi Ben Williams silisinga mayele na télécharger ba parole d'amour pona lobela ye kasi alingi te olingi nini joli sérieux lié Jano Bamba Yangwana kwa Moïse de la presse. Merci beaucoup. Navi KCP merci beaucoup à maman Francine Nguembe, la première dame de Belgique. Merci Navi KCP Lucio. Merci également mon vieux François Foutila, mon konzi, mon pao, mon konza Mekou et la man et la Maya François Foutila. Merci à toi mon vieux, ainsi que mon vieux Nabo Sagnoté, maître chinois de Londres, baby maître chinois de Londres, venanga papa ya star, papa ya petit namso Enis Congo, la star du moment la grâce à Londres, wana mwana ozo sala kitoko la grâce à Londres, wana merci à toi. Merci également à ma maman chérie Bennett Kamaya, je te salue là où tu es, ainsi qu'à mon oncle Bled Mandala ba Bled babi calamité de okuta awa déjà nabi tiba 16h 17h Bled Mandala ozala vraiment balobi les héroïnes na babi le loto ko sepelatina suka sans oublier à mon petit babi petit nanga Caleb Djika donc merci à toi. Trois Fayanga. Comment va une orchestre les opportunités nini bange ba confinement bozo travailler nini orchestre kitoko ezogende pena carré regret zara muke par rapport à ba maladie bon to lobape ya mabete parce que ça loro mo bo ezo déranger planète terre mobimba quoi donc mes condoléances pe na ba famille nyonso ba kufeli batu par rapport à maladie toza vraiment na bango de cœur mais orchestre carré toujours bosser na nenga ba coulisses et puis toujours travailler pe décollage déjà na nenga robombama donc tant que makambo ezo vide nde ba comprendre Charlie Mater na deuxième position après match facile quoi obanga te muta obanga zate to banga nani obanga te nani to obanga omona musique Moïse de la presse na musique ndenge za bongo zoara tano ya travail bosaka mingi zalaka mingi pembeni ya guitare sokoza guitariste sokoza chanteur yembaka mingi lukwaka inspiration yelaka yo donc sokozo sa musano bien c'est que makambo pe tout ekende bien to bangana nani yango su nani mais yo na yebio déjà que non côté wana kota oyemba vraiment franchement na côté lioté vraiment au sala musana bien félicitations parce que na yoka vocal na on match facile na éviter soko rappeler sous battement vocal on sala bien. Jano Bamba 3 fois boss allez-lango. Oh, Jano Bamba 3 fois boss, joyeux anniversaire à toi. Jano Bamba 3 fois boss, c'est mon vieux. Jano Bamba 3 fois boss, joyeux anniversaire à toi. Babi lelo neza mukona yoti des bâtons de Mozato Meliongo. Mbo lingwe salema pwe vanda na motema Oscar Maritu
Povanda na motema podondwa na motema jano ya bamba ye susi pe na bonde touche zankozela na mika bangu nganzete yolo na ye botimbuma pe ye eteli sala yozonga moto ya kokufa pambe kima yo ya wa jolia ya rodaye trois fois bosso ya warara jano ya warara jolia ya kokufa pambe ye todana padana todana padana todana padana todana déjà attention à place yaya kimambangu efaro ya kokufa pambe ye ponini yokomi kosala boye ponini yokomi konyokolonga boye ma falozokisanga tene longi pona mona pota yango bato bazali pembeni bakosunganga ya chubinga mbeli na motema yobominga ye yotsindinga astrale ponini yokomi kosalanga boye. C'est ça quoi moi de la. Merci beaucoup de que CP si batté moi beaucoup ça bien moninga mata moi bien mettre CP ça ta moninga et ça la moi bien. Merci à toi trois fois yang l'artiste. Je vous rappelle que c'est le chef d'orchestre des Mater Musique ya Materazi Charlie Materazi wazaki ancien maestro Fabugas wazaki pe kolongwa biso kolongwa pito yena confrère na ye bin affilié que je les salue l'élève du maître oya benganga les bâtons de Moïse. Donc merci à toi l'élève du maître bin affilié si que ya Thierry Migler na pesi bino tumbote Zikler Zanoti acoustique des matchs toto sono lobby mamoso singa to solorane de kanagi sans oublier mon vie yata de madilu sans visa balobi yata de madilu sans visa ngata Londres wana babi coller zo ya calamité na d'ailleurs c'est parce qu'après confinement ngape na otambo na 4 makolo parce que yata de madilu sans visa zali. Merci à toi yata de madilu trois fois yang bouti match facile raté na terrain bobangi te boya suna décollage bomona te ke non bozo bomekelo mo besimba te botika te. Moïse de la Poisse nana biso ke match facile raté na terre Congo mobimba monde bayebi de Charlie Matera tanga bandagi alongwe a lancé un titre moko bango tout bazala yete mais bato tout naka wana Matera zango susu nani azai ba fabu kasa yemanze monini Bukozo salania sonde boto kabwanabe nakupenda sana I love you Ben Willy mon amour. Au moins ton bataka générique à Kirsis otono tombola maboko wana après yango rappelez batu yo pozala na Villa Nova non ngaza na Villa Nova te non ngaza na Villa Nova te donc on peut ça ce que bana oya ka Villa Nova tenanda obetaka tout na otalaka musala ndenge ezokende donc ton ba misi générique à Kirsis première nzembo ba bimisaki après générique wana ezala nzembo Charlie Matera et maloro la neti chanson promotionnelle donc yangonde mutu e bandaki ko simba album après ba ya misusu nde ba yi ko tsaba nzembo na bango na simba bina fila dominaki bango to moni ya betaki titan za nini titan za susu ni nzembo Materazi amour passionnel to moni bina fila na mauvais temps peneza yi likolo na bango tout. Parce que amour passionnel c'est une vraie chanson faut to boss to boy yango te ne bes na linga besa maestro sepela kasoka zo pesa ku jana lo mabongo wana donc sikoyo bolo bina fila longwe Charlie Materazi longwe to beta sko lelo moi ndenge zalaka lelo parce que musique eza sko lelo génération na bango ozo mona te que non ba bloko bina fila salango eza pasi pour Materazi salango lelo la musique nande ni Moïse de la Poisse na comprendre ta bina fila ba avion Charlie Materazi bina filé ba concert grave ba plein ya dégâts ba maluko etonde ba bukana ba bandal ba bukana ba kasavu kolobate j'étais présent à moko na ba image Charlie Materazi to yebité azo foxé to papa Beni était parce que papa po bina filé na bénédiction papa zo bimbenga élève du maître mais bino to yebité so boza banani bango tu bazaka na bénédiction papa kutu Charlie Matera tanga yemba tango yemba
okozosala nyonso nde po tokabwana ben Willy le Gabonais obosani kozali nyonso na nga wose bebe nga na kokoka te olingi nini bebe nasombelo biberon nalaliso na berso po yolinga nga po pesanga affection ya mama na bana na ye teri ya lino na temps wana déjà Maestro Fabrice Alobaga Charlie Matera que Dieu vous bénisse wana na Villanova ouais bénédiction donc ceux qui appellent ça bénédiction bon on sait que c'est pour du bon et ça sous maramouté que on bat ça sous le boko se penderne c'est ça chef ouais o défendre ngati na suka oh mais non défendre parce que yango wana ndem de sala mutali boso balbage soto bito te misabala mike baza to timbala mike ata to benga ta pe chwana telemi on to bise yema so nzema bina fila ko beta mais so yema nzema materaza yebite omoni ndeto so labwe ngana yo défendre ka mon président Charlie Matera vous comprendre donc ngana lobaki match facile batu baye bien soki ke elikia nanga ya suka ye pai na yo esika moto kufaka bato bazanga te yoka mawa Junior Baometo na pesa au président bina Philippe Mbote parce que nzembo wa emba yango dimanche passé na émission ya Papi Mboma oui na monagi oui ya emba yango so peut être na ozo pesa nga posa ko bala ye balanga posa ko lula yo chaque jour pour les kisukali batu baye bien donc toute fois nini et ça que moni sur 100% mais ce qui Charlie Matera déjà azana 10% ne mo boakanga na coin na ye c'est que carré déjà parce que banko ibaza na kati ya mboka ozo comprendre donc mutu na mutu ko masko ko luka par na ye bina fila na par na ye ya le ibratora na par na ye Charlie Matera pas su par na ye yo yebi kutu na ba rep na biso so ye ezala ke Charlie Matera yemba muke mingi ataka nde boye batu bazo yemba et pour mona ba plein zala wana. J'ai une question cette question c'est réservé pour le président Charlie Materazi o fallait na yamba epene émission oyo mais na ingina tout dévoilons na muke na yo Charlie Materazi auti na Villanova ngana yo toyebi ke non moi rankine ezalaki entre président Maestro na le président Fally Ipupa mais kolongwa na ye na Villanova ele ayembata papa na ye Charlie Materazi akoti morceau ya Fally Ipupa na nzembo na ye au monte ke non akoza benediction papa ndeni à partir de là nde papa mo diraki non eza bongo te eza nini eza ke omoni to azo diembela nde Fally Ipupa eza ko diembela ku c'est trop eza boye eza ke omoni tangu mutu aza en vie avant oyemba nzembo ne ou bien ataza na bomo ite avant ozwa morceau ya nzembo na oyemba ngo tant que ça déjà assuré na ba voilà donc et c'est une autorisation ce que Charlie Matera atala bo na sengo autorisation te le roi na oyemba kolela likolo soza komeo akotika Miami sweka na matama cette étoile les que Fally Ipupa donc ils allaient façon pour à remercier Fally Ipupa quoi yango non à remercier mais à dédicacer pour que donc so on comprend bien donc à dédicacer venaye mais à travers moi moxo ya ve à cause on peut na chanson na voilà yango à dédicacer pour asengati donc non le moi autorisation pas la VT moi ndambu ya autorisation alingaka zwa yango wana yango moni asala dédicace na ye yango dédicace qui fait quoi. Merci également merci beaucoup là c'est 3 fois Yang à l'artiste il s'appelle 3 fois Yang effacer donc hier effacer na ye ba deuxième voix surtout donc hier effacer yango Moïse de la presse ngana za chanteur ngana za deuxième voix te deux effacer nyonso ngana za chanteur moi président na Charlie Matera a poussaka ce que ba plan na tout père mon président na beta donc ngana chanteur. Merci beaucoup 3 fois Yang. Quelle est votre relation entre Mateur Musique et l'orchestre Robino Mundi pour le moment? Bon, relation sont normales, ndenge zalara. Ouais, ça normal ndenge zalara. Na habité soki comme ya robé batonde. Yo un orchestre éviter que notre président na Oma Mikolo na Robino Mundi bubazo benana à propos ya maramu ya président na comme azune part ya fait rigola
ya lobi kana robino mundi ba combien poli ko manquer ba vie le rôle manka qui fait rigola ya comme azune part ya fait rigola alors atiki ne fali pour pas comme le sou muta fait rigola. Non, Moïse de la presse. Mon président loba bon talobi boye. Abige soka ko ko loba moi muke. Qui avant on manquait ba chanteur lokola ba faire rigola. Il faut oser la peine nous chanter. Est-ce que vous savez que ça que mission na ngai? Ouais nayebi ka sala na yo. Mais nga pe na tala kiango. Ya omoni na kangaka o ya lobaki. Abagi avant pe on manquait ba tulura ba faire rigola, faut oser la peine chanter. Lelo aloba yango na bité so yango na mteko benda ranki na président Mundibu. Na bité Relation ça bien. ouais carré kitoko. Na kabose Boulem. Ya Boulembi pe asa ni non Je le salue mon vieux ya kabose Boulembi ya kotumba ya kobia lobi na en direct no sur Facebook et ça là nga bien merci pour na libanga et ça là nga bien makasi. Coup de chapeau na mon vieux. To komo ke na so jana suka parce que ezaki to yamba yo l'émission doit découvrir trois fois. Aujourd'hui, c'était pas vraiment polémique était, c'est qu'on a fait une affaire découvrir nous l'artiste talent ni zana kata mombalo parce que le foyer mané moi trop mais so zo yemba tout il faut yembelanga mutu moko boye moi Francine Ngeme ça la moi bien. Francine Ngeme. Na mbele ba biloko ba idole nanga ou comment? Na habité. Bon na bi boye. Yo yemma non Francine Ngeme moi ta mo libanga moi puis moi question mo ezali to zonga na. Francine Ngembe. Mon boss. Francine Ngembe. Pour le Congo dialogue chez nous tous. Le boss. Eza no manzambabo à moi si. Eza no manzambabo mbama. Sinon ba fitu ba ko craquer. Posa les plus forts, les plus riches, les tout puissants. Eza no mana bomba Francine nanga. Po ba ya tout ba ko craquer. Posa la plus belle, la plus sexy. Nanzela Francine a créé un accident. Angeme. Allo, yambanga ko Francine Ngembe. Palado, remets les bouts dans les couloirs. Francine Ngembe, Merci beaucoup. Merci également mon vieux Tadé Madilou sans visa. Balobia Tadé Madilou sans visa. On a qu'à salon. On a merci nayo. Pour na batutu ba soutenir ngana tandei. Merci na binotu. Ba mes condoléances samne koma kepi ba message na nous sala nga moi bien. Merci à François Fouti la mkonza ba meko. Merci à toi. Balobi malgo boxa nga menga ro boxa ote. Babi moi na Hollande tongo, moi Hollande solo. Merci à toi. Ya Zola de Cruz. Balobi Zola de Cruz. Merci à toi. Sans oublier Guy Basket, des continents, des communes, des pays. Mokonza, des continents, des communes, des pays. Merci à toi, Francine Ngembe. Si que Victoire Bagina ma 12 étoiles. Bosé Belé na poto na bolinganga mingi vraiment na binga pena linga bino trop. Oza na posta nanga donc kene na page Facebook nanga betaka Moïse de la presse congolaise, Moïse de la presse au monde nanga et puis au s'abonner na page nanga Terra Nova au monde nanga donc trois fois yang. Batouane ba découvrir yopé. Avant to tigre au micro sarana biso. Yebisa biso non parce que mutu nso pasa elo ko azana mutu alandaka to fa yango landa nani idole na yo zaka nani Moïse de la presse ngana na ba idole belé siko na préféré nde siko na bando yemba ba morceau na bango ozana ba idole belé yo mutu nene ko za ba idole sangisi ba te belé mbamo ba te belé nyonso yango mutu sala siko trois fois yang effacer. Nana ba idole belé donc c'est mieux na ba morceau na bango pour ba tu vas comprendre quoi. C'est bon, merci beaucoup. Avec votre permission, je vous laisse le temps. Yemela son idole non comment le cas moi et puis na suka faut que na caméraman na ya ça la moi bien donc ça la moi bien makasi. Je reste Peugeot. Puis Shanki mon soldat de la presse Gaëtan Lozingo. Yoka Graki Airbag. Boke la princesse Wing. Patience Wing moi c'est Nzambe la sublime de la presse. Cano. Première idole. La ramatation et le baboye. Non, yembarara. Ouais. Ba fanatique bango moko ba télé. Compagnie Jacques il y a l'impe la fan. Bango mo bandolo ba quoi. La ramatation et le baboye. Rien ne peut se faire sur cette terre. Rien ne peut se faire souverain mokoloye. Rien ne peut se faire Manolo Vankara. Rien ne peut se faire na mokilo ya Nzambe sans que Nzamba zala kolo nango yo Toyaka na mokilo yo mama
basusu babeze basusu makolo mama Mère José Chane yo na motuka wana fe na biso mochwa na pese pembote ya mibale yeah comment moi c'est boye na Biblia Moïse de la presse ye moto koki se kolia na moroto kinaye pourquoi l'opé sous qui frappera la porte dans un bon sens yo kofungolara Yawe yo moko motokela mokili na yo ekota mibeko mara epa ya Sylvie Chanko Julicha na pami panana merci à Bourrompela après toye yeboto lelo na ntongo na lamuki na sale vantera vida munangai motema nanga nzoka ekotaka bafection makasi boye ngai kidiba sommation ya bachagrin na badouleur réponse nango ebimi egala etombo nakamweni mama na un jour nasali nanu na adolescent nansi nakomi na makanisa kotikela mama testament et pourtant bolingo ngo pesaki ngai ezalaki lokola mponge ata nasengi te frais de fer nazalaki na droit nango royale emugadore abarambwa le fosa balosa wana fe na biso yale oyo lokola feti quoi na odedi yango na mon père nanga Jano Bamba 3 fois boss ya mère jolie pomme de main babi pomme de main mutakabaka sako samba sengai ah ouais et après wana namoniki lokola ndoto masuwa matikili bongo natuni pe na bandeko bangai bayebisinga ke totikikini malebo natombola loboko mpo na pupola elamba nampesa mwasi na bana ambote kini natiki mbandakanga na kokende kotala mbandeko natika emwankala nakei pilipili libende mbandake faso kokende wana fe na biso donc koko nanga kutu donc pepe kale ya mpanya pe ya sonam pe ya sonam pe na fe na biso Al Pacino so to yeli suso nzambe nanga yozalia na likolo esko salamanu azala molongani nanga tsompe mobomi nanga nayeba wo nayeba nazali se kozela mokolo kozonga mpona sepela ata mwa moke tsala nasali matanga oyo ezanga mowi yoka kolelaka yo ye manuwe ye luvaka yokanga mawa ndenge nankolelaka yo mabanzo esika yo kenda Al Pacino kende malamu mon vieux quoi. Merci beaucoup, trop Foyang Facer. Merci beaucoup. Là, vous avez compris, c'est l'artiste qui est avec moi ici. Et c'est des chaînes, donc, au monde va façade naïe. Merci à toi, trop Foyang. Na passage de l'émission, M. Terranova. Merci beaucoup, na batutu balanda qui lelo. Toko séparé non, toko se séparé non ah lelo. Mais na habité moi batuni ba so bazana posa rosa trois Foyang ba rosa ndenge nini numéro no téléphone et puis ba dédicace non na batutu balanga trois Foyang. Avant na pesa je sali. Je dis encore joyeux anniversaire à celui que j'appelle le vieux Jano Bamba pomme de main. Balobi ya Jano Bamba de la part ya trois fois ya Jano Bamba pomme de main. Ngapena sepele ça ira bien. Trois fois boss. Ngapena sepele ça ira bien. Pour na bazwangai ezaka bakobenga ngana plus 243 89 73 035 58 plus 243 89 73 035 58 pomme de main Jano Bamba joyeux anniversaire mon père. Ya mère Jolie Serioli, Cornet Scouta, Christelle Meoka Label, Elalate, Claude Baby Mobutu, Guilhem Menga au pouvoir, Cornet Scouta, et puis na Bossanité, Nanenga Baluanda Kuna, Pami Panana, Super Play, et puis je salue aussi Patrick Tsangani, ya mère Jessica Fatima, depuis Bastet, Banini, Masananga Garçon Mido. Et kendega bongo nengezo kende wana quoi trois fois yang na bino yeyo décollage bientôt sika boko comprendre pour nazo ya mabe
nzelango déjà bino mo bozo comprendre déjà nazoya mabe na ebisi bino déjà donc il faut bo pousse na déjà pour na fanda pour nazoya mabe na décollage au pichanki mon soldat de la presse avec makambo quoi. Merci beaucoup à toi Trofoyanga. Merci également à tous les internautes, à tous les abonnés qui ont suivi cette émission. Merci également à celui que j'appelle la première dame de Belgique, Maman Francine Ngembe Francine, la première dame. Merci à toi, oui. Ce na bossani moto ça la bien té quoi. Crispin Dembele à Istanbul, Crispin Dembele à Istanbul, moto na ngayo yango wana quoi. Merci beaucoup, comme je disais, Maman Francine Ngembe, la première dame de Belgique. Merci à toi, merci à Babi à Stanley, même derrière la caméra, mon il y a bien. Merci à toi. Et si que je vois ma petite chérie que j'aime beaucoup, Angelica Lamba, Balobi, la fille, elle est sexy. Merci à toi, Djika. Merci à toi, mon petit Djika. Maître Ido. Voilà, Maître Ido, merci à toi. Merci à mon ami, mon pote à moi. Il est avec moi ici, Chris. Non, Dieu merci Lamba, merci à toi. Merci également merci à mon vieux Datade Madilou sans visa, à Londres. Merci à toi. Merci à la star du moment, à Londres, elle s'appelle Bébé Enis Congo. Merci à toi, Sarah Congo. Merci à mon vieux Balobi Famille Congo Mobimba, ainsi qu'à mon vieux, le vieux maître chinois de Londres. Londres, merci na bino tout. Merci na ya François Foutila Mokonza Bambeku. Bosé belé tellement belé. Batou bo sonanga benga pena sonama. Maintenant que kota ballon na moni elle repose ici. Je te salue. Cynthia Kabe, merci à toi ma chérie à moi. Donc on a linga roaming sans oublier la femme de quelqu'un, elle s'appelle Chancela Poiti Kimpati Nzumba. Je te salue mon amour. Donc merci également à toi. Merci à tout le monde. Quant à moi, je vous dis on peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Les problèmes est de tomber et de ne pas vouloir s'élever. Je suis votre humble serviteur, le bâton de Moïse. Appelez-moi Moïse de la presse congolaise, autrement dit Gucci Mabaya, chef de l'état-major général. Tobo Sanate, Balobi Malade des Ali. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.